Batomboki ba M23 ba sengi na mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique kosilisa na lombango misala misengeli kozongisa babundi babango pe kokotisa bango na bomoi ya bosivili to ya mampinga bayike na babundi babango bazali na Rwanda pe na Uganda pe mingi batikala na mabele ya Congo. M23 ekebisi ete kolekisa ntango na kotia na mosala mayema yoka na makina na Nairobi ekopesa nzela na baye basalelaka likambo liango na nzela ya molili uto bokonzi ya Kabila. Cour d'appel esengeli epesa kombo ya tribunal mosusu ekozongela kosambisa évêque Pascal Mukuna pona kofundama na kozwa Mami Chibola na makasi pe kokanga mikanda miandako mya mobali na ye Nkondo Nkancha mosungi ya Mukuna na etonga aseka. Basambeli ba Pascal Mukuna baboyaki tribunal ya grande instance ya Kalamu pe bafundaki zuzi mokambi na yango na kolekisa ntango pe na kokamata bazuzi basusu batia manzaka na mokanda ya bosambisi na esika ya baye basambisaki elongo na ye. Tribunal ya grande instance etindi bosambisa mibwa moi Amerika David Blattner Nkolos Afrikas na tribunal de paix mpo elobi mbeba asalaki ezali te kopengwisa misolo ya leta kasi kobebisa bondimi basusu batielaki ye. David Blattner asambisamaki uto sanza mitano mpo na ntango molai botongi basodi motonzi ke bozwaki. Donald Trump alobi ete kozipa zolo na monoko na masque ezali kotalisa bolingo ya mboka. Ekomi mbala ya mibale mokonzi ya États-Unis ya mimonisi na masque uto COVID-19 ebanda.